Bonjour, bonsoir. Il y a Bino yo je entends Kalima Molobel na Bino donc babi yende makambo donc na fanda ki babi te na tambola mo muke na luki na bité na koya vraiment bandal banini na yo lukaye vraiment donc bozala surpris bo monaye bana poto partout dans le monde bo benga vraiment na luki la Bino et puis na fanda kité tara babi de musalande leki donc les guignons sont bannis donc dans qui n'a parlé dans outil tournant dans tout ça na maniqué na bête sont habité dans le la Bino et yo pe na zui malgré moi yo e bigara mais talara yepeka moi na bandal nga peka moi na banda na Bino fona lukai. Bonjour dada. Bonjour papa. Bonne. Pepele. Kala bonne actualité au monde na te parler car attendez. Te studio en fait ngana tambola ngamote ngana koma loka instrument mo so ba betelio ba beti so ba beti pété au vendre. Bonne santé 2018 2017 c'est l'équipe bien. Ça va. Tout ça une nouvelle là na kimienyos tout. Donc nzamba bateli biso le kumunaye ndi tukutani suboye. Voilà quoi. Il y a dada le tout so mona ki ya dada zayi moko donc abi vraiment abmema vraiment makambo ngoyi moko. Et ça donc autant avant banda déjà une carrière na yo vous avez une idée aux gens lelo. Si en fait avant la bande carrière té mais idée à qui on a quatre carrière na comme maîtriser biloko quoi maîtriser métier n'ingé là. Moi je me disais un jour même pas lelo na ça le groupe non ça l'orchestre nous a président pour na orchestre tout na tamboli na tambola na même na l'église même na banini na ka chef na la moi mon autorité mon. Ouais, merci beaucoup. Il y a dada tout le monde il y a dada zaï moko mais il y a dada wazaki bras droit il y a maestro mais si bitement boy to kamwe il y a dada aki Angola to ibi qu'il y a dada ndé vraiment trop mingi zaki il y a dada amour tout le monde partout les nzembo donc il y a dada mais tous à la surpris que non il y a dada qui Angola mouvement izongi il y a dada zongi c'est ça qui dit à quoi bon ils ont encore ngani na linga na tika na pona na lungwa na ngaya dans danger c'est que comme na mikakata on a mouvement to yo moko ka ko bino fona longo bon na limite que séparation bien là intimité so ngana comme na mikakata no te c'est que bon ba comme na mikakata no on a préféré na voilà na ça ma ngam susu mais yo otikalaki na Angola otikali na Angola mais tout le monde qui yona Ibra awa ya dada pour préparer contre-maître et qui vraiment terrible album on bato bande kozela si bitima kakabo ezala qui dit à quoi que ya dada les sous à se retirer na ba pyramide na vraiment ezala qui dit à quoi ya dada ezala qui plus c'est ça aux à la professionnalité tu vois na professionnel na linga te na tambo na batu ba bendanga na makolo na linga bongo te c'est membre ko ba professionnel et lungu to sala likamu et non que bono sa mara mo boye faut boza na mo mpiaka et bo mo na mo mtatindelo mo 200 mo 1000 mo 3000 allez bo perdre na bino vision bozaki na ngoli ko ba mbonga mike ngai moi je peux pas marcher avec les gens pareils moi na mona kina ngai tu beta album mais si OK tu mis album
album ebimi nango voilà ebimi nango ndenge ebimelaki soki batekaki soki ebimi nango kaka mais yo ndimi ndimi na se retiré nanga mpona sala to carrière nanga nde nalinga ye tosala na bango ko bango bakomprendre yango te nga sala yango soki na ndenge nanga mais ya dada yo siko ondimi ke banzembo na yo otyaki wana na kati ya album wana ozwi eloko te droit d'auteur ozwi te siko mpona nini otikalaki te vraiment babi mpe album mpe ezotekama makasi bato bazoyoka yango makasi awuti so angola so awuti osala so plein mais ya dada boyi na ye kolia mbo bino tosali nini totuna kaka toyeba nde vérité mpa na yo concert à combien plein ezalaki babetaki kutu fara mais ye aganyaki yo loba nani abeta plein mutu ozalaki na Ibra Tort Ibra asala plein angola auti obeta concert dernièrement na angola ezalaki vraiment plein babi bana lwanda bazalaki wana ebele plein vraiment bravo mais yo soki oboyi na yo bango kiolomosalaka se zwa fort place album na se zwaka na angola mais na kini mpe zwa te ngana toka na kini awa te ngana oyo toka na kini yokenda boite kolekanga ondimi te kaniaka ezobeta partout ya dada kaniaka partout tota kaniaka ya dada olingo boya kaka ya dada kaniaka ezobeta to na boyi mpo nazwi nini donc ebeta te oyebi kobeta oyebi nzembo nde ebeta nzembo ebeta lokwa ata mwana baba azali kaka mwana okebo ebeta eza teka ozwi nzembo oketambusa kuna ofingi bato ozwi okepesa kuna batyaka yango pampamba non ofuta bambongo yo mosala effort opesa ba DJ bambongo fosala effort te basoki ezwi ezwaka bomo nzembo lokwa mopepe ezwa yango moko etambola ocomprendre kozwa banzembo lokwa bofute bayi forbo ezwa yango moko nzembo kozwaka nene eza na ndenge nango ocomprendre siko ya dada ok eza na nzembo mosusu bato bayebi yango mais ezwa te nga nakolobaka dodo ezwa te mais mpo nasala yango promotion non te donc nde naboye nabike dodo ebetaka soki na bakimbuta oke wapi dodo wana eza nzembo bato nzembo na te wana mambo akoin obetelanga nga zosoma mambo akoin te natosoma ta normal yo wana yo nozoconfirme biso mabe eza ya yo te nga nakoyiba nyonso tu mais sauf nzembo nga nzembo nga kobimisa moto grand chanteur na mboka bato babangi ye mpe libela mais ani faux chanteur oza ser na yo nazobisaka cope na ngango wana cope natangeli yango wana comprendre nakomema na studio nati oyembi mabe na bando okomisa yango nzembo nakomokomisa nazwi yango natya yango na forme ekomi mpe voir donc cope na ngango wana nayebi yango bien zelo omona lera sone ebima nde okomprendre oloba kitoko makasi vraiment ya dada te nayebi soki na ta normal nakosa te cope na ngai yango oyo nde bato bakenda bulo na ntango akei cope banini ndenge mpe nalamuka na ntango nakenci ti mpe na licence banisi mpe lelo mpe pepele boye bato bango oloba mpe dada baoloba dada te mpo na sentiment te marto baoloba mpo na sentiment te baoloba kombo na nga mpo nasalaki mpe mosala quand même bozala mpe na reconnaissant ke nasala mpe bulo mpo lelo nakoma mpe boye comprendre et puis bato bazala na dimal ya koboya nga nasala album pena te mpo babi bulo na nga comprendre babi bulo na nga olingo tekela so nguba lelo tomoni ke ya dada azalaki claviériste ya dada banda kobeta guitare mais lelo tomoni ya dada komi na loyembo eza eloko fo okamwa te so moninga na oyemba fo okamwa te ezolekela biso talaka charge wana vraiment misi atemi koto 5d ezwaki pa fabre bani fabre atelemi yo na nsima kuna bani yo mosiko bato siko baple wana okokama macharge wana ya dada ekokamusa yo te mpo toyembala na Fabrice Nzembo te wana ezalaki epa fabrice siko epa na yo moko nayebisa yo kasi naokoma wana te toyembaki ne Nzembo en fait ngai naza zoba te ngai so nafandi na muta mayele nalukaka na kopie makambo ya bien osala donc pa fabre na kopie makambo ya bien asalaka makambo nde mabe na ye etali ye donc nayebi ke badirigea orchestre boye président na bamisien na ye bavivaka boye président fa yeleka bamisien tu na obina fa yeleka bango nyonso na volonté mosala fa yango wana soki na rep na nga omona nde nasala bulo ndima koteka yanga comprendre donc eza mpona kopie makambo bien oyo etikali makambo nini soki so bakoete lobaka soki ya kofingana soki ya banini soki ya nini te rien mutu tu akoki kokóma ne président
mais mutu tout à cause de la dirigeante. Mais qui leader peut pas autant manango. Voilà justement. Mais yo assure que na yo moko ici ma vraiment yo moko mo mais maman groupe na yo. Yo eza facilité. Eza facilité nous na fra bro na mafandi ça mouvement c'est pas facile au beta banzimbo lelo que ya madonde kanga ba c'est pas facile. Faut bon avancer mouvement. Faut bon nous dans kinta. Biso mu avancer mouvement biso ba mo. Après ça moi pour na ye leader. Yo kanef ça yo. Pour na ye leader. Yo kanef ça yo. Leader eza offense mouvement te. Ba cha leader yo offense mouvement. Soit makambo ça mafandi ça. Leader eza ba bota mana. Ouais. Comprendre. Et puis le leader eza na encore mutu aza lead. Donc bako longole pe ba tie mutu mususu. Et le roi président. Bako changer président ba tie nini. Tu comprends? Biso ba tout devant. Obitina ni ba chef d'orchestre, ba directeur artistique, ba chef de répétition. Hein? Tu n'as pas expliquer-moi. Ngana mission ta. Ba chaka bango. Po bango ba vendre sa orchestre. Président alternatif, président alternatif ba ndoganga la mission. Place chef d'orchestre azali, président alternatif. Président alternatif ba ndolo bana mission ndoganga la mission place msu ba maître ba rien. Du coup, maman maître ça le rôle n'est, maman chef d'orchestre ça le rôle n'est. Yango na ndeko vendre sa orchestre. Le président yango mona ba président ba matara retard ma musique est bétama. Yango na président cause la leader za vendre sa orchestre té. Mais azana na autorité mo bo azana ngo ko les cabines pour d'abord na yé azana ana mot à dire. Et pouvoir tout ta panzambi donc soit le biké yo nengo za bo ya ini yo mikolo ana usambo. Vous comprenez? Et là bon. Donc, cause la présidente aux leaders de convence orchestre. Convence orchestre est un groupe mobile qui vend sa orchestre. Et c'est peut-être le président. Moi, le président doit vous répéter. Vous répéter. Oui, vous répéter. Il y a des albums, mais il y a combien de titres? L'album il y a 6 titres. 6 titres vraiment on a bas. Il y a dada na omonaka il y a dada banzembo ils na terrain mikolo, il y a dada pas bidon, il y a pas otika la simate. Banze moni dans terrain. Bo bosani. Banze ba kolo rumba pe na kini baza oyebi dada. Ngala na kofi comme kolo rumba. Ngala kofi, na fina nga fali pupa. Donc ba kolo rumba mboka wo. Yo ça bela mambise baza o tenga de. Kolo rumba ni o basal album a toujours ata banze mona bango. Bo le padre za wana beti ba bloquer kangi wana bongo zo. Bongo le padre za album ne album ma mission. O ka tanse ma mission mo beti. Les album le padre ta. Les album le padre ta. Album te beti ata album ma mission le beti makasi. Les padre me beta. Si o ka te za banze le padre me beta. Mais banze ma fabrica zo banze ma bina filezo beta banini ba diza match. Et on ça participer pour noter pas Fabro. Banze ma faire zo beta to ni ma Fabro. Et bon on a mis ça faire, na kumisa Fabro te na kumisa faire ndeni. Oh, mamolo besoin normal. Mais faut qu'on dit maka ezala bien. Papa na ngai ndo na changer papa pona yo. Bani ma papa moninga so ça maramba bien. Ngana boyete. Na bike banzembo ya faire rigola mutezo beta. Mais par contre cet album a fait rigola, c'est album il y a ba musicien. Ozo comprendre mamna ba na lingala. Est-ce que comprendre ngati ni Carole Monzola maman la béni. Donc comparer faire rigola te na mutezo. Peut-être comparer te lobine album ngana lobi bo. O comprendre question ngana lobi ya dada. Ozo banga te ke album oyo eza na terrain. Pour na album eza ya faire fali. Vous comprenez? Album on a grand il faut checker dans mode. Eh, m'tasala album mon français de bêta. Yo risqué bon ça. C'est que on bêta na mboko za soke boîte yo kamina leader. Ça lozonga ba batelemi. So mo muki oke pa Fabro yo kuna so pata bana baba zalika ba batelemi. Yo sanga so mususu onga na lobité. Soke kuna on est là pour faire poser tout pana ba batelemi. Yo ko zo timbalanga za wana. Timbalanga pepe les albums on zema faire gola mtaembi. Pepele. Nabi ga yo yebi ngo po mususu. Ngapi na yebi ngo pozo beta. Comprendre? Et betati makasi kasi ngana peso exemple pas na peso nzema Fabro te na bi o Fabro na peso ya mission na yo pesa nga ya faire gola poni pe pesa mission faire gola mo kasi malheureusement ya ilungati ya ilunge beta fonse mwana chilba papa chera pesa yango IST ya mo mamba ilunga chane beta kasi o dada o chena babana na ba ilunga te na comparer na bi yo tout linga nze moni nezo beta et pas faire ya mission ni na faire zo beta so ilungati na lobby tolo ba mamna ngai na yo to sama mpona sentiment te ya dada omoni nana studio na bosser o génie o solo na génie tala o solo na génie tu comprends o solo na génie ya dada mona bandal teti kaka ya dada te ngana teti te ngana eloko leki teti nini kindoki
faut battre bana bon ngala pena faux fort parce que na par rapport à responsabilité surtout comme nango pour ça nango susté comprendre ngani na boye na fan ya burumpela do idole na ngai ni na imba reza burumpela après burumpela na imba loi Corneille on comprend un bon chanteur quoi. Voilà. Mais ça, rien n'empêche que tout le bac est bourré na terrain zaté. Dans le bango tout. Et ça n'a pas rien pour bomanga zaté, mais ça idole nanga. So ka chez Simbi, tu bête ma bogo. Nenga zai kala ming tia, tu bête nini bourré pelo to bête borana. Kiriya mama ini. Voilà. Bête bien. Voilà donc so biso to raso Simbi tu bête ma bogo. So que Simbi bête to big Simbi te o sala mutu elo côté. Moi chez le carburant, voilà. Ouais, il y a des dates aussi vers la fin. Et puis ça ce programme, il y a un mouvement Torozoa, mouvement Wapi, place du moment répété siège orchestre, c'est ça Wapi. Ma camozo les gandeng nini. Ah, tu répètes on a Sensei, la bandale derrière, na Tibango derrière qui marché. Avenue Mbao. Place vient se fallait à nous répéter, vient se passer le à nous répéter voilà. M'a dit pas répéter on a papa na sauté à son âme. Question pas répéter on a son âme, bah bien les cas donc on a préféré na les gars on a un programme il y a répétition. Tu répètes comme mardi jeudi de 10h à 18h. Le mardi jeudi de 10h à 18h sauf que Mikolo tu sais moi pause pour un studio. Ouais. Il y a des dates aussi vers la fin moi salutation puis il y a bateau yo ba sala yo pe il y a dada ozala ozalelo. Bon, na pesi ba kinyos tumbo te balingai, tu balingai. Mbote na bango na musika. Na pesi mama na ngambote, mama Vicky. Mère abota jo abogaro. Mère na ngamta bota nga komone mama Vicky. Pesi père na ngai mbote kai shomo peko. Famille na ngamo bimba, famille kibadi, famille siamina. Pesi ba mbote, na pesi ba master na ngatu bana no, Calvin Elengi, Manase Mukoko. On peut citer Mereo, Mélissa Isier. Donc, bon, il y a des mois numéro. On peut citer Yopé, merci. Merci na Yopé. Voilà quoi. Moi numéro qui a contact au joyau que moi monto aux amants na posa à joyau dada. Le numéro là on appelle ça il y a ta numéro ya bureau. Ouais, numéro bureau ezali plus 240. On a numéro manager nanga. Plus 243 89 473 08. Voilà sur bengi ba mo direct. Bengi ba manager na comme on est couche la joie. Merci vraiment dada pour l'invitation, vraiment répondre à l'invitation à biso vraiment. Merci beaucoup. Tous l'air à sonner, Kalaming Tia total la montre Tori Belangonga. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Toto Kabwana dada wanino est normal ya dada. Merci beaucoup ya bino yo j'entends ka di maman lobeli na bino yo ibikara na tambola ki trop vena ngai Serge Kusa donc hôtel de Monnaie Milor Kalala Davinson Carlos 3 fois carré donc batunion so linga bon non Mikamba taina bomei donc na lela bino trop ya bino j'entends ka di maye tala kaka mal à l'aise de fali poupa donc babinde bangonde makambo mal à l'aise masalanga valio mokoko donc venanga kinguza pasi balobi Igor 2 minutes babi comédien makasi présent Igor Kesi Bazino Sisi Bazino babi mama sociale Sisi Bazino mama sociale on a souhaité ce maman n'a joli mayala mes condoléances au perdre Sernaé donc on a souhaité batunion sur mes condoléances na bango Fanny Bondele de la part mal à l'aise donc bango nyonso donc na lela bango fort mama lopango babi yende makambu donc j'entends ka di malela bino fort Pati Kinguza président Pati mutualité Kinguza donc babi bango nde makambu masa nango mokoko la merveille Boloma et Stone Maleka sans oublier Masalanga Sébastien Kabea babi Masalanga na sola bien Carole Monzola maman maman nanga vraiment eu ba mère bo salanga be Chris Kolovadi derrière les caméras babi donc yeni makambu Masalanga salanga Jonathan Kadi ba makambu secret d'amour na pesi bina bato balinganga te mbote na ba ope bolinganga na pesi bino menga Jonathan Kadima na lela bino trop ming secret d'amour check kindoki